Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, Ayamba, qui m'a lobby, Cyril Ramaphosa, président sud-africain, Masolo, Baron, BTP, Masolo, il y a RDC, Nameda, Boulos, Oazalaki, sur place, constat, Ezali, qui est au président américain Donald Trump, facilement, a commis comme état sur la RDC, na Rwanda par rapport, il y a processus, il y a paix, Oyobantamaki, Balobi, Bazali, sur la bonne voie de l'édition, le lot, beaucoup de détails, dossier, constat, Moutamba, va reprocher que Ben a déjà 19 millions de dollars pour la Masolo, il y a construction, il y a maison incarcérale na Kisangani, et ils allaient comme ça déjà Mbutu, kasi, la réponse est Pesami, population, il y a République démocratique du Congo va réagir, le biso qui, et Salami Bongo, c'est qu'ils allaient m'habiller Makasi, fonds commun pour le Congo, ça allait communiquer à travers Raymond Chibanda, pour nous déplorer arrestation, les lots, dans 3 h du matin. Il y a Martin Kabouloulou, ancien ministre et Amine, Yena Mwasi Naye, Balobi, Bakangi Bango, Mokolo Lelo, Nabato, Baki Nanda Kunaye, Pe Bazuye, Balobi, que pour Nabango pouvoir, ils allaient en place, ils allaient comme ça, là, terrorisme, ils allaient malamonter, Bako tenir responsable, na pouvoir, Soki, Likambu, et comme les Moko, il y a un fondateur, il y a FCC. Président américain Donald Trump, Sololina Cyril Ramaphosa, président sud-africain, lobby na Maison Blanche et Sikanini, l'Isolo, il y a République démocratique du Congo, Rwanda et s'invité. Donald Trump, il m'a soulevé en gros, Meda Bolos, a expliqué les détails de la reportage. Tek Maison Blanche, mon collègue mercredi 21 mai 2025, entre le président des États-Unis, Donald Trump, na président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Boyebi malamu ketangu Donald Trump azoki pouvoir na mois ya janvier et zalaki ben dabika surtout na ba réforme pe ba décision ebele o ya zoki akataki ba mbonso ekendaka na Afrique kutu pona ye Afrique du Sud tope ba pays lokola ba Botswana ayebaki esiki ezalaka te surtout ba mbongo oyo bandaki kokende kuna e bandaki kokamwisa ye. Donald Trump oyo akalifiaki Afrique du Sud, le pays hors contrôle, car si mon collègue tête à tête, Yena Cyril Ramaphosa, Batiana Sepoba Solola. Le collègue de la trompe à président, a la caméra en direct, peu Makamunyo sur les Kakanami sur Batunyoso, séance tenante de Donald Trump, à la question Cyril Ramaphosa, à propos, il y a Batunaye, Oyo Babane Kolobamabe contre les États-Unis. Oyo a qualifié ma propos xénophobe, topé ma propos moko ezali ko la promotion, il y a haine entre ma pays wana. Cyril Ramaphosa kotu akamwe tangu ba projeter ba image wana na écran. Kasi ya kokamwa pe makasi pour la République démocratique du Congo, ezali ke yemoko Donald Trump azali ko informer Cyril Ramaphosa que masolo o ezali ko mettre entre République démocratique du Congo na Rwanda. Mon collègue lelo ezali ko kene na sasi ya pe tozali ko bunda butu moyi po kimia ezonga na zone wana ya Galak na mupanzi na ye Massa Boulos oyo azali conseiller principal ya président na makambo etali Afrique pe Moyen-Orient sur place wana Donald Trump atali eka na elongi atunie makambo ya RDC ezali ndenge nini. Massa Boulos a expliqué Donald Trump na Cyril Ramaphosa na minute tozali ko solola ba projet ya ba accord yango ezali na maboko ya Félix Tshisekedi président RDC na maboko ya Paul Kagame président rwandais. Tozali ko kende na sens que kimia ezonga makambo ezonga malamu côté kuna. Pour la petite histoire to ko se rappeler que Kalate Ramaphosa pe ba bebanaka na Rwanda tangu ba bomaka ba soda na bango na Goma. Mais bachaki na se tangu bakutana kibongo na Abidjan na forum monene ya ba CEO et sengeli koyeba que façon makabu États-Unis et zoli makabu ya RDC na Rwanda ezokende na solution moko finale pour mutu na mutu azala na kimia peuple na peuple a se retrouver mutu na mutu pe a garder bande. Mais ya motuya ezali ke bakonzi ya République démocratique du Congo et sengeli ba multiplier lisusu efficacité na bango pamba te visibilité internationale oyo ekomi boye
esengeli ko gérer yango tina suka pour la bénéfice ya population. Kutu moko ya haut fonctionnaire ya bureau Val Troy Fitrey a précisé que langage qui entre Afrique na États-Unis a aide ba supprimer ba aide nyoso et comme sikoyo masolo ya business sur business elingi koloba Afrique a kozoma kalisusu lokola vulnérabilité pour Amérique aya kosalisa ye rapport de force échangé et comme tokobana kobeta ba cop yo lié ngape na lié toloba te force diplomatique ya RDC manager na yemoko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Boti Mbuma pour l'Afrique mobimba batu bakota lisusu Afrique ndenge moko te boye malamu ete yo plénière de l'Assemblée nationale la question orale contre le directeur général il y a office de voirie et drainage par rapport il y a voirie il y a République démocratique du Congo ba détail bon on a un reportage à François Kirombe. Quel est l'état de lieu de l'Office des voiries et drainage au regard de la mission assignée? Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour le drainage de la voirie de la ville de Kinshasa? Pouvez-vous nous donner, pour plus de précision, les interventions financières du gouvernement central de 2022 au premier trimestre 2025? Situation ya banzela awa na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, ezali ko déranger bato nyonso nengo ba élu nationaux ba bengisi directeur général ya office voirie et drainage pona koya ko répondre na mituna oyo ezali ko pesa pasi esengeli ya pesa ba explication na lolenge tope qualité ya misala oyo bazali ko sala pour la ville ya Kinshasa tope République démocratique du Congo mobimba awa na ville ya Kinshasa soki mvula ebeti ata esika ya kotia lokolo ezali te esika oyo mituka eleka ezali te ezali kopesa pasi mpona population ya ville ya Kinshasa mingi pe ya République démocratique du Congo na motuna oyo batuni DG ya OVD soki azali komona qualité ya misala oyo azali kopesa na ba Congolais ezali faute ya financement l'État azali kobimisa mbongo malamu te tope exécution nde misala ezali kopesa pasi yoka réponse ya DG au 85% ya ba avenue ezali ya kobeba ba avenue ebele ezali na qualité ya malamu te faute na yango ezali financement ezali malamu te exécution ya loi ya finance discipline ya budget ezali malamu te surtout mingi ba problème ebele ezali na exécution faute na yango nyonso ezali mosolo nde ezali kobima malamu te ba élus nationaux basengi na ye adémissionnaire pour azali incapable batangeli ye ba avenue oyo esengeli bamema ye po akende kotala qualité ya banzela oyo ezali na yango esengeli ya démissionnaire po mosala na ye ezali malamu te DG ya OVD asengi 48 heures oyo esengeli apesa lisusu ba explication ba élu batikeli ye nzela pe après 48 heures nde akoya kopesa ba explication kasi kaka na plénière yango motuna moko etunamaki sur condamnation ya député national Augustin Matata Mponyo ndenge cour akati baninga na ye basengi na président Vital Kamerhe akotisa recours na cour constitutionnelle ayebisa bango lolenge oyo basaleli ezali malamu te. Président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ayebisi bango bazala calme azali kozela notification ya cour constitutionnelle oyo bayebisa clair que bakondane moko na bango nde wana moto nyonso esengeli aloba pe makambo nyonso esengeli ezala clair po soki batiki kaka boye Assemblée nationale ekokoma poubelle Assemblée nationale ekozala marche-pied yaba institution misusu tozali kotalela pe tozali kojimele côté dossier wana totika na Assemblée nationale pona koloba que président Vital Kamerhe ayambi commission spéciale ya enquête ya cour de compte basolola kinini ba détail bolanda na élément oyo rapport ya enquête sur proposition ya recrutement
promotion pe retraite ya ba magistrat ya cour des comptes ezalaki déposé mokolo ya lobi mercredi 21 mai 2025 epai ya président Vital Kamerhe, président ya Assemblée nationale. Après plénière oyo esalemaki ba membre ya commission spéciale d'enquête oyo ezali dirigé epai ya honorable Ngondankoi Paul Gaspard bayaki kotalisa suka emisala na bango epai ya président Vital Kamerhe. Dépôt ya rapport oyo ezali étape moko ya malamu na mission ya transparence pe ya intégrité na kati ya système judiciaire congolais. Commission oyo ezalaki na mission ya kozwa ba information oyo eko permettre na commission d'enquête ya ko proposer connaissance na assemblée plénière rapport oyo ezali ya analyse ya ba critère pe procédure nini oyo esengeli kosala pona nomination pe promotion na kati ya cour des comptes. Ba résultat ya enquête oyo ezali na impact ya makasi pe crédibilité na yango na institution oyo pona ko jouer rôle essentiel oyo eko permettre surveillance ya financement public na kati ya cour des comptes pe na ba institution nyonso tu ya mboka. Yeba ete rapport oyo ekozala présenté na plénière ya lelo jeudi 22 mai 2025 pona ba député nyonso bazala sir na ba processus ya recrutement pe ya promotion oyo eko respecter standard rigoureux oyo eko contribuer na justice équitable pe transparente. Finalement, Assemblée nationale n'a tourné à convoquer Constant Moutamba sur demande ya Cour de cassation procureur à Sengi ba autorisation à poursuite naye pour na 19 millions oyo et si ebendamaki pour na masolo ya construction ya maison incarcérale ya Kisangani. Pour certaines personnes ba décision ana ezali bongo précipité surtout nandenge ba tche yango na place publique bato misusu balobi ezali keto ya batata oyo Constant Moutamba a déboulounaki tango akotaki na justice ba détail bolanda na reportage oyo. Cour de cassation esengi ministre d'État, ministre de justice maître Constant Moutamba balongola ye ba immunité pour aleka na kosamba na tina ya 39 millions de dollars oyo ezali koyeba na place yekendeli te na kati ya plénière oyo esalemaki mercredi batangi lettre ya cour de cassation pe bacreye commission oyo esengeli basolola na ministre d'État Constant Moutamba apesa bango explication na tina ya demande oyo procureur azali kosenga awa na Kinshasa bakinwa bakangi monokote bayebisi maître Constant Moutamba kende ko se présenter soki ozali na yo sur ke osali eloko te ya mabe kende koyebisa bazuzi mai nyonso tu osali kasi soki osali mabe bango pe population bakotalela yo na liso ya mibale yoka kabutu na sepena likaniswa ndenge yeke te balongo immunité ya Moutamba o Moutamba yibi o a détourné 19 millions ya prison ya Kisangani. Mais Moutamba tolandi aleki na chaîne alobiki mbongo etikali koya te mbongo batikali kobimisango te mais bango basepeli koyoka te bolongo l'immunité ya Moutamba totana badepute oyo ya biso babeti maboko mpona matata mponya po balongo limité ti lelo balongoli te mais mpona Moutamba bobeti maboko poske azolandela bino eloko na kosenga na Moutamba kayibokende osamba olasango ke oza innocent mais retour na yo landela ata 100 000 $, ata 50 000 $, kolimbisa muntu te parce que balingi basakana na yo non nyonso oyo bazosala eza haine yake Moutamba azotravaille bien bango bazwi lukunya ke non basambwisa ye biso tosengi na mwana mboka Moutamba soki ayebi eloko te akende asamba mais na retour na ye alimbisa mutu te soki Moutamba toyebi ke Moutamba ko détourner mbongo te akende asamba balongola immunité c'est bien bango basepeli ka kolongola immunité ya Moutamba atake immunité ya bato mosusu nanu balongola yango te bon Moutamba akende na retour ya Moutamba na osenga ye azala na mawa te na miyibi nyonso oyo bazodétruire mboka mpona likambo ya détournement tout d'abord biso bayimboka
ezali eloko ya malamu tokoki kobetela nanu maboko te parce que ezali banticolère. Une fois justice asambisi a trouvé na bapreuve biloko oyo ekokonfirme ke moto ayibi. Me nakozonga moke nsima mpo na kotalisa bandeko na biso ya mboka boyeba ke na mosala oyo Constant Mutamba azosala quelque part tozomona ke bitumba mpe elamuki. Kolamuka ya bitumba eza pamba te parce que soko moni ezali système ezali contre mire batie bandeko na biso soi-disant les opposants soi-disant ba oyo baye bamesana système ya koyiba kodetourne koboma mboka kozwa misolo ya mboka baza sir te parce que tomoni dossier ya Matata Mponyo na assemblée mpona balongola militaire ebendi débat. Tozomona dossier ya Kanambe wa Kazemberere Kabila ebendi lisusu débat. C'est-à-dire tozo comprendre que na mboka ezali na système ya ba mafie oyo bazosangana mpona kobundisa chef de l'État na makambo nyonso oyo ye atie en marche. En tout cas biso toza na posa Mutamba soki yo ya solo ozali maboko pembe prouver justice biso bayimboka toko soutenir mutu nyonso oyo bakoseli likambo soki oyibi mbongo ya solo toko sanza yo kaka vérité. Entre-temps, mokolo ya mercredi, Maître Constant Mutamba, ministre ya justice, azalaki na ye na Grand Katanga esika nini azali kokonfie kumsala na ye ya koinaugure babatima ya palais de la justice oyo euti kotongama kaka mikolo mingi te banda ye azwi bokonzi nde mosala ezali kosalema. Tozali kotalela pe tozali kojimele soki mbongo ya leta ebungi na kati ya kesi to pe ezali utiliser normalement. Oui! Beltexco mosuki ba Congolais liba na Kinshasa dentifrice Maxam na ba diversité na yango bolanda na elema uyu. Mwana nyonso akola na Kinshasa dentifrice ezalaka mibale te tokola kaka na Maxam Beltexco ayeli biso ba variété ya Maxam soki osukoli nango munoko journée mobima posa kaka bapesa yo babise. Beltexco ayaki deya na solution ya Maxam rouge oyo bozali komona awa okobrosser na yango kitoko makasi Maxam bleu po eza fraîcheur soko brosser lango na tongo ezobatela monoko na yo tipo kwa poti kamakala pona kolambela Maxam à la brette ezali na likala na kati fraîcheur oyo dentifrice Maxam azali kotia na monoko ya bakongolais kimamba bubwaka dentifrice asalitosa nango somba ba Maxam minu ya bana ezala protéger. Ah Beltexco merci pona Maxam solo kitoko ya libela na munoko ekeya. Oui. Décision oyo ezali kozwama na butu pe application na tongo bakinoa basepeli nango te ndenge hôtel de ville azokumbela makambu eza malamu te. Kinshasa oyo population azali ko comprendre lisusu te soki azali na valeur na miso ya bakambi to pe valeur esili bango po ezali kaka olali olamuki na 16h to pe 19h réunion moko esalemi ya ville ya Kinshasa bazwi ba décision na 20h 22h ba publier yango kasi bazali koyebisa bino esengeli ekota na application kaka kobanda 5h du matin ya mokolo elandi. Population ya Kinshasa alobi ville bageraka yango boye te ndenge ezali kokendele ezali kokende malamu te yoka bango lolenge ya kobimisa balwa wana na boye eza malamu me avant babimisa balwa il faut bakebisa bato oyo baza bato ya mituka mpona bambouteillage faut kokebisa bango deya bien avant eza te ke so bozwi bobimisi parfois loi sikoyo na tongo lelo na pokwa bo appliquer yango. En tout cas vraiment place wana eza propre te faut kokebisa bato ke na sima mikolo tobimisa na sima mikolo tokobimisa loi moko bino moko bomibongama deja po soki mbebe esalami na sima mikolo bo comprendre que si boyebaki deja ke tobimisa deja loi moko oyo ekoki koevite bambouteillage wana ba chauffeur baoyebake te l'état aza na raison. Bon mpo na ngai
il faut basunga neti ba route secondaire et ça peut nécessaire omoni route secondaire est nécessaire neti ba venir na biso batika yango ba venir ebele o somona o ko za la ba mitu ke kotara te c'est parfois ba venir wana ba route secondaire wana ba bongisi yango j'espère l'embouteillage rediminué et puis les sous-sous il y a mutu ezanini oh vraiment na monaka on dirait l'état zate ya mutu ezali ba mituka misusu ekufa bakoma hotel misango na ba balabala ozomona mutu moaleka ezate zo créer bambouteillage gouverneur ndé dans sa bongo et ça vraiment passe pour abimina parti au pouvoir abimina IDPS avec qui subissent non un son asali vision mon jamboka te il est vraiment abominé kutu boboma yanto senga na mokonza mboka garant de la nation chef de la démocratie à se charger de marambo pouvoir ils ont la confiance on sali ba fanti tendre na uta osepela ndeti bavotaki mo oyo soki odétourné balekisi na condamnation pleine de morts biso le peuple congolais assemblée souverain tosepela nango mpo toyebaki na nsima ya wana baaventure eza te motu so ayebi oyo nasali baaventure pleine de morts chef de l'état face à msala nenga tchaki loboko na e droiti face mbola msala ba décision oyo ya mituka kotambola awa na ville ya Kinshasa pour la coefficient bambouteillage ezali na yango pe problème te ya ba mituka kasi problème mingi ezali ya banzela oyo gouvernement ya ville ya Kinshasa esengeli ebongisa gouvernement ya ville ya Kinshasa esengeli elandela po population soki azali na ba route oyo ekoki kosekonde bango nzela ekozala na yango kimia ezali problème ya mituka te tozali kotalela pe tozali kojimele po ba décision oyo pe ndenge ekomi kokendele nanu tomoni te tokomona ba décision misusu na ville ya Kinshasa pardon badi sans filtre esika nini tosaka analyse ya actualité ndenge makambo ezali kokende na République démocratique du Congo pe surtout bokende kolanda entièreté nango na chaîne YouTube Nabiso avec Jimmy Kenny sans filtre. Parce que vous avez l'autorité à ville, ça ne se passe pas comme ça parce que loi on a et cause à la vouer un échec. Parce que loi on a concordé na kinya na paix ya ville et cause ça la mutu mutu. Parce que ba soldat, ba roulage, ba kobeta na bambata na ba chauffeur na ya ba professionnel na ba personnel na ya ba transport en commun bako beta na bambata mutu ko bimisa mutu kanaye azana vif allure roulage azotel mse po checker plaque naye et kozala désordre oyo ezali causé na ba konti. Rappelez-vous likambu ya tarification awa ba chauffeur ba sali grève awa et suka ndenge nini ti lelo chauffeur na chauffeur achaka prix ndenge ya lingi preuve que so na boulevard so ke ba réunion so ba belle la raison de la destination na montant boko futa so ba belle destination na montant boko futa cela veut dire muto a fixé montant ezanani parce que tous ça censé oyeba que so na utiliser le transport en commun so na continuer le trajet que l'on voit gare centrale ti magasin na futa 1000 francs par exemple mais so déjà mutu azobele la que magasin 2000 ton magasin 3000 ça veut dire quoi à cette prix na ndenge na ye à travailler ka ndenge lingi selon trajet makambo oyo hôtel de ville et sala nomenclature tarification bango basala et tali bango te tali été mesure on a-t-il les appliquer. Regardons comment est-ce que la ville est allée kotambola. Regardons comment est-ce que la ville est allée kokene kokufa. Les gens peuvent croire qu'on a un problème avec des individus. Loin de là, moi je suis quinois. Biso tozali ba quinois. So tozali ba quinois ya ba yuma, so tozali ba quinois ba ya kolobate, so tozali ba quinois ba ndibake, ba sala bango ko ba fanda nie,
biso toza ba genre ba kino wana te tokoli na Kinshasa tolobaka mutamba ngisa muninga te osali malamu papa tobeteli yo maboko osali mabe toye ko expliquer yo selon musala na biso selon otolingi ndenge mboka na biso etambola. Comment se fait-il que ba ville mususu ba province mususu ba mboka mususu ba faire la kimia mais Kinshasa il y a toujours de problèmes o ebimago e transpiraka toyebite et ezali ko uta wapi. Je pense que chacun selon ma responsabilité naie avant aux hommes beko bato beaucoup melaka baka banyamati baka pe bakisengite peut-être baka mayele ko le kabino et c'était que sobozo briguer ba fonctionnement de mboka et li ko que tu es plus intelligent ou plus sage que les autres, pas du tout. Prévenez que babilo bonanyo suzakana ba mandat okoya okoleka et tant okoya okoleka to mituna yo tango ya ki oleka ki otikela ki biso nini. C'est le moment bon ça la ba réflexion boye ba nini bo kumbela makambo pamba te ozo leka na Kinshasa lelo ezo sa pasi ezo sekisa en même temps ils auront énervé. Donc il y a un dossier il y a Sénat et Sikanini levé il y a immunité il y a Joseph Kabila Kabange et ça n'a ordre du jour. Bah ici biso commission et salama qui va peser bon 72 heures. Kopotana ezali kuna parce que de part et d'autre côté Lutundula côté José Makila mutuna muta na agenda na mutuna mutu a na loko na poche et que commission na ekobimisa le côté. En réalité politiquement ça malukonde décision où il fallait azoyer moko na kata biro na ye abina osimba touche nga mokote bino nyonso il faut boyeba ndenge ni tokena likambo ngo commission sali musala nango et puis nga en tant que président Sénat na boy ko sa responsabilité wana na ko interiner oyo commission peut plénière et ko décider. En réalité c'est cela. En réalité les abongo politiquement parce que la question mususu toyebi ba question oyo et ko zo biso souffle ko zo biso temps Kabila yaka na ekutu sénaté Kabila ki pakana ekutu makambo Congo te mais batu o baza ko insister que aza na Sénat et ça surtout pour l'honneur et ça surtout pour la créer précédent et ça surtout parce que un jour le président aza en place à comme ancien président nous sommes des éléments au passage il fallait pas réfléchir d'une certaine manière et que politique n'est pas comme ça et ça normalement na aliment et que batu ba bon que bazali ko gérer ba nyamate que conséquences ont pesé sur population. Je pense que même loi wanati zomaki population a subi ça na ekaka. Tout le monde a mboka mboka to batu mo bazali intouchable. Non. Mutu mo ko ça n'importe quoi te batu azo kufa et que atika l'intouchable. Parce que le pire esprit peut battre Kabila au nyonso balayi batu moko boye ba pakata mbangu normalement avant que tout bamakabo nyonso ya parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait dans ces pays ils ont intérêt aussi à se taire quelque part ce qu'on c'est là au pouvoir si vous savez qui va dire mais va dire on est pour batu pourquoi vous savez que vous simbité ba lequel bino l'esprit si ko biso population ya biso nini na dimana tonga sa musala ngate bino vous obéissez ma ça si passer par là vous obéissez ba tout passer par là pour ne pas ego na bino pour ne pas intérêt na bino o pe un jour boko tika yango boko kende siko to ba nini pour na mboka donc bino bo ba do gérer na mboka ba humeur na bino oya leka te oya loba te et puis biso population toujours subir kaka. Entre temps moi-même j'ai fait un constat pauvreté comme la ville ya Kinshasa ba to bazola na babalabala na éviter ba tout ça bo remarquer ko nga na boulevard les gens dorment à même les sols ba chegete mais ba famille ils sont sur le boulevard du 30 juin, sur le boulevard Lumumba. Bol tala barter nyonso ya Kinshasa, batu bakomi kolala ya ebele, ils sont chegeti. Ils ont maman, ba jeune fille, ba jeune garçon, bazola la libanda. Degré de pauvreté, degré de passion. Attends, vous n'avez pas 4-4 nabino. Si vous ne voyez pas ça, bon, une population a appelé Sabino Nini après. Mais il faut voir que non. Nous avons reçu pétrole ou foot à pétrole. On y a ce besoin que ça la mabe population aux zones qui c'est la binon. Et puis là bas bloqué sur une population tomboki. Besoin à n'enga calmer ba.
mpona soka édition ya lelo nazalaki na plaisir ya kopresente bino yango bocontinue kolanda biso information ezali kokoba na bapage na biso Facebook KNB News bokende kuna information ya malamu mpe ya sikisiki nde tomonani lobi avec le même plaisir. Magazine.